vraiment bon adopter vraiment bon adopter ko donc bon adopter pour s'abonner massivement et ça n'en gratuitement donc bah abonnement à bino les on ça là ouais et motiver dans qui nous faire sur actualité ba icône na biso ba artiste na biso donc là que nous faire nous ba actualité il y a c'est vraiment bo adopter ngai bo s'abonner massivement na bi ke bo bi ngai bi binoté mais bino bo bi nga bo zala wana vraiment liboso à écran pour nous tala ngai pour nous landa ngai moi ba j'aime na bino wana sala ngai bien moi ba commentaire na bino wana sala ngai moi partage na bino wana et sala ngai bien mais bon multiplier on les sous franchement vraiment ouais Dembo Wemo je vous aime beaucoup na dinga bino mingi donc voilà tout pour tani bon pour na mbalasima merci beaucoup chers amis internet na pesi bino mbote bisika bozali bozabo on dirait qu'il y a fait mon HD il y a Dembo Wemo moi ça me défend mon appareil donc le lot tout ça le 8 décembre déjà hein, si je ne me trompe pas tout ça le 8 décembre donc voilà les autres l'actualité les sous sur la concernant musique na biso concernant culture na biso pour te ko perdre papa na biso bande ko beta trompette na pire wa Kuba donc na kombo ya Augustin Ndilu Akanda donc akufaki le 25 octobre ba uti ko kunda il y a de cela 2 semaines si je ne me trompe pas ba kunda ki na cimetière ya Ivry-sur-Seine mais bakunda ki na condition ya bien te bakunda ki na honneur te parce que bakunda ki na fausse commune donc les solo wana ba ki tel o la blo ya otala nga na plateau ayo otala biso na bureau nga na edino image et on a to bino to profiter to solo la pe moi ndambu pourquoi jusqu'à ce point en fait parce que au sala soni moto yo a contribuer na culture à Congo en plus congolais za moto lendo congolais za moto fier mais si na niveau okunda moto na fausse commune quand même ekomi trop bon ko benga ba téléphone ba tumso avec les fautes ya ba combattant ndenge ba kanga ki musique ba ba pesa raison na bango mais raison ya gloria to ko kango sikoyo na kati ya plateau na biso donc bonsoir vous. Oui bonsoir Dembo Wemo bonne santé bonne ba vie na yo. Oui ba santé un peu donc en direct hein. Pro et puis l'activité dans préparation aussi au studio d'enregistrement. Vous avez studio la Moni oui. Vous avez préparé les biso Vanga c'est ça? Oui donc titre nango eza Vanga pour na ba fête yo fête ya Noël. Et depuis tout ce temps on prépare qui ont été aux élèves babona ni ba Noël de préparer moi. Oui, donc c'est là qui nous comme ça on a pour clip ici dans vraiment après à partir du 20 donc du 20 décembre allez na tololi on a ba image ba nini ba réseaux sociaux sur bit ya vanga wana ezaka pour Noël na bonne année to ezana objectif mo quelconque. Si donc faut continuer ça na makambo nango donc il y a une fête ya Noël na bonne année c'est ça? Donc ouais wana zawana. Mais après, il faut continuer. C'est pas juste pour nous. Joyeux anniversaire, Nengezala. Ouais. Bon, to libala, babandi moi bon. Oh, et si la raté tout le temps. Oui, ils ont aussi la raté. Pour ils style moro boye. Ils ont rumba penza acoustique et puis c'est bien quoi. Au CP là, pour ma cambouisa bien. Mais rumba depuis certifié bino rumba. La UNICEF, on dit que ici masolo rumba. Te rumba elembaraté parce que ibanda kala na Congo wana. Donc tiba lelo yo ezali ti ebando zala kaka ezakaka kaka et vous allez nango et lembaté. Gloire beaucoup ça sur na belle époque moi voix na bi que voix habité mais zong ça biso mwandambu pour ça biso bien pour nous ça la plaisir na pellet en fumu Guy Massamba le directeur donc il n'a plus bon mon R9 on dirait qu'il y a la peine à battre surtout dans la vidéo vraiment zongi ça biso na ça la biso bien. Oui na Lalaki studio pour studio d'enregistrement quoi. Pour le titre, on a La princesse de Mérin, donc Vanga. Bon,
car moi moke après donc suite nango boyoka bien makanisi soki eleki epesaka mwa kilau vangara na kati ya butu na loti elongi na yo princesse de merin anga na lila arigato kuzaimashita. Mais je me suis dit que njembo ya kala na njembo ya kala pona ozongisa biso na belle époque. Ah, banzembo ngo ngazo sala nano oya ngai. Na njembo ya yo moko bongo njembo ya yo kala zate. Si ezali mais ngala lingi nano na lobela oyo. Ah, j'ai perdu ma femme. Jim la la la. Ah, j'ai perdu ma femme. Jim la la la. Ah, j'ai perdu ma femme. Jim la la la. Ah, j'ai perdu ma femme. Jim la la. Ah bon, le chanteur va voir ici la raté. Ici la raté. Le bas osa na angine, osa na tout. Ben yango ne muté sala lokola moi voix izo sala neti moi marque nga la na ba studio neti soki to akina rendez-vous te oyo ya ba émission ngana ba no buka na nga lelo. Ah ok. Ti ba héros tu vois. Mais la mono lingi vanga mingi on dirait ils ont promettre quelque chose ou pas. Nzembwango. Vanga. Oui. Donc ils ont promettre ngai moi ba makambo moko na okende nango par-ci par-là na déjà na ba contrat ou ça déjà en cours. Ouais. C'est la ka vanga. Oui. Donc soki na tiango déjà bon ba dédicace pe et côte à côte après en direct. Ok, Gloria, nous avons milité vraiment tout en solo ya Augustin Ndilu Akanda pour la biso ya trompette nous avons na bilili vraiment est-ce que la connaissance nous yeba qui est quand même aux qui tient si naïeba qui viennanga et puis mais nous avons mon na penza souvent quoi mais tout ça c'est déjà ton mon na mais que son âme repose en paix. Mais souvent koyo kalelo wa kunjie na fausse commune congolais musicien star mais azalaki na bato quand même tant azalaki awa mais bato ngo ba yebaki te ke bazomona yesu te bato bavandaki na ye parce que banosaki yango tosolaki na Albatop vie Albatop tosolaki na déjà na téléphone en plus anosaki yango le jour d'enterrement et veiller à papa la biso Rigo Star hier anosaki yango que tout peu sur perdre ye mais ba pesa ki précision ya enterrement na été na d'ici le 15 tozalana Albatop mais yo mona koyeba nanu koyoka ke na zui vraiment na zui nanu côté parce que on a peso ko na merci koyoka ke congolais va kundie na fausse commune ouais na sepeli na information et puis no ça peut pas master et puis pas na conseil que no ba matanga faut ezala donc pour et ko ezala qui vraiment te lokola vie nani Elba lokola lobiango après yenta au kangisa biso après c'est bon mais est-ce que on va comprendre ou pas si na comprendre ngo kasi koyoka ke congolais ba kundi na fausse mais tango ba kundi bongo kasi ngo na zoe psayo soki batona o bazaki na ye ba yebaki fallait ba panza basango donc aprendre basali ba makambutu donc ya biso ba congolais ba artiste donc lokola eko ezalaki te on a yebisio que non lokola nani ya nanga ya quartier na Mbinza nani ouais donc lokola ya lobby donc c'est quoi après to koyeba na yenta koyeba après a otiango na ba réseaux sociaux après comme ça surtout to koyeba ok ouais affaire ya ba visa ya 5 ans est-ce que existant à l'époque na bino ya potonde ni ya ba visa ba 1 an ba 6 mois pour na ka ki ora ida ndungu wana ke visa ba 5 ans ba faire wana penza ba polémique ngalenge ba ke est-ce que ba durer wana l'époque na bino pour na ka ki dali jo ko par ba ki bino ku wana ba visa ba 10 ans déjà
Ou des résidents. Je sais pas quoi dire, mais moi, écoute, je vais répondre pour la tout exact. Moi, je vais parler de moi. Oui, et puis, mais oui, Nabakin ose visa ya royal poto ozongo ya 5 ans ou 10 ans. Non, ils allaient rater. Ils allaient rater le basiko oza na ba passeport ou ya ba diplomatique wana boy après ça est. Moi j'ai jamais vu ça. Ceux les loba lobby bina qu'on a vu visa donc lobby ça ya ba jamais mutakozwa donc visa ya 5 ans. Et yango ezali ka plusieurs entrées donc yango wana donc okozwa ngo ya ba 6 mois et puis ba 1 an. Donc pour nous visa ba année belé ça qui le rôle long étrange. Ouais. Ce que j'ai en gros on a plusieurs entrées donc on a les autres chance. Ba visa normalement ils ont vraiment sous 3 mois. Aux mois. 3 mois ils allaient kaka aller moko. Tango zongi visa nelali. Bah ouais. Bato bazolo ba que non visa ya ba 5 ans. Or ozuli en marque nini. Ezalaka kututé. Ezaka wapi? Ba pesi la Congo wapi? Ben ambassade. Ambassadeur en pe ofia so ki visa ya 5 ans pour na sindi lequel fallait pour pas so ki ngo pour na ba musicien na ye depuis que so ki ba 1 an pour na ba musicien na yo surtout qui encore je connais pas nakoki kutu ko répondre te donc ceux qui bazui ngo ba ambassadeur donc ba ambassadeur ba changer ba makambwana na ebi vraiment te ouais. Ok. Toi avancer na biso, lelo fallait azobeta 3 foyers à Rena. Ah bon? Et pas wapi. Abeta kina oyo abeti na France wana ouais. Lelo oyo azobeta na Londres. Siko de en plein concert na Londres et dans une semaine à Rokendo beta na Belgique. Alors bino bolika déjà beta pour parce que beta tina ba Japon sur génération ezolanda bino oyo évolution ya fali ozomona mondengeni kan ndenge yo ozomona ngo na ozomona ngo nga za na misu mususu yo pas tant que musicien mais bravo l'artiste donc azo sala makambo na ye ba contrat na ye et puis c'est bien ba producteur na ye bazo organiser wana ba organisateur et puis c'est bien bravo l'artiste ouais. Et bon par rapport à combattant ndenge zaki wa nungu ba bon balala te balala wapi wana yo mutozolo ba kasi bo che bo pour aller te na yebi ba makambana te vraiment bango me batu bazali o baza ba combattant ba kombona bango ezali hein ba vrai combattant bazali mais ba kombona bango ezali donc combattant ko kufa te et koki ko kufa te. Donc, mais bando continuer karate et bando continuer pour bazana makambo bango bazo boule que no bon balobaka non ezali nde qui combat na biso ezali pona les kambo boye barozela ce jour donc ti tango barozwa ba résultat ya bien après wana c'est bon omoni. Bon, ce que je dis, c'est que dans le style, on a une interdiction à concert parce que tout le monde a musicien dans le parlement. Les lots, aux hommes ont acharnement, Kofi Olomide, la bananaye, Kofi Olomide, la Fali la bananaye, donc comme il voit, on est aussi la mot croisée. Mais on a une vie familiale dans Bango, moi je peux pas rentrer là. Non, tout rien. La vision artistique. Il y a la famille, mais entre Kofi Olomide na Fali Poupa. Ah, bah, question à Binope. Na lobani, baza ba musicien bango tout, biso tout paye. Donc, na yebi ndanga ko quand la tête to zonga na viva. Non. Te wana makambana esila kala esila te kala mi te otokola na otako ya malijo kwa pa awa na tuli mabaredi ya misa répondre ko tout même pas
Mais oui, yango bongo na lobani. Yo lingina répondre ni. Oza frère na ye. Mais oui, mais la famille tout bah faut pas ezalaka moi koswana et puis c'est tout mais après ici la ranango c'est ici la kala ba makambona. Ma musicien on dirait bozala sous na solidarité musicale parce que par 25 ans ya Pepe Kale Utsigoleka ata makelele te lo mote rien du tout ni vi ni koni. Omoni ba makambo mususu ndenge ezalaka azana batu na ye awawat do batu yango ba netika lelo ekomaka ba réseaux sociaux soki batia yango papa ekozala tel jour après tokena biso mais bato ya Victoria nde bango soki eza donc makambo ya Kester ya donc ya vieux Kester après simando omona ti bato bayaka ozomona donc soki batia yango te na ba réseaux sociaux bato baoyeba ndenge nini. Mais la matin à Rigo Star na mona kiote na mona kaka lijo quoi. Si j'étais là. Bon ça que bon na zakio. Bino boyaki na retard nga zalaki kuna na ba lipordo na ngoyarto na zaki na batutu. Après bon il fallait na zonga po na kina makambo famille donc na makambo moko bo familial quoi. Donc nga za oncle il fallait na zala. Ah papa Nzonzi. Donc après la kendeki quoi. Na oumela ki moi 2 heures du temps, je pensais faire 1 heure. Na bon na moni pe ba lijo bango tu bayaki après ngai mais to kutani na bango ouais bango tu ba komaki après ngai sel mutonga na kutaki kuna boye na bato la musique ezalaki petit makambo ouais scorpion ouais yende na monaki après yo yaki après na yokaki yango ke no zalaki après ngalongo yikuna ba minuit 30 je crois minuit 30 longo 23h non nalongo kuna 23h ta ouais donc minuit 30 par là quoi parce que so comment qui presque 23h oui minuit c'est to kutanaki. Non, il y a un tournio na mona kiote. Moi tu soit ton mona na ki na biso mais yo zaki musika ouais. Yo ata musika na obele lo mona na obele lo vraiment. Te na longwa ki vraiment kuna ba minuit vraiment quoi. Après aller na tamboli na nga na epsi ba master que moi je pars là. Et puis mais quand même comment on a public on est là tout quand même bien. Si bateau tout auto yebi neti bon ya Rigo ye penza za ya biso na la musique a beta ne peut partout na ba artiste belé mais pas na biso na la musique a beta trop banzembo et belé omoni donc tout ça là qui wana. OK to comme la biso na suka vraiment ya émission na biso Masolo avant tozela ngokan dans une semaine 2 semaines dans 2 semaines je crois ouais bah les 20 les 22 décembre par là donc avant Noël donc tozela déjà vendre sur le marché ouais si on veut parler de 2023 yo lo bani na pour année 2023 année oyo oui ben na année moko kaka kobanda le 1er janvier donc ti ben oui donc kasiti donc yango lelo oyo tozana décembre donc elin koloba année soko bandi yango donc na le 1er janvier ti ba lelo nde tozawa déjà bato ebele bakufi bato musu ti sikoyo baza na hôpital ba makambo ebele donc tout n'a pas été vraiment quoi tu vois ba problème ezalaki donc to sambela ka nzambe pour nde toza penza boye soki yezute de to suka mabe donc nyoso to na kolo ba yango na ba bien ezalaki et les donc les hauts et les bas
Donc c'est ça. Mais normalement, ce qui est année 2023, donc pour la question il fallait peut-être donc question on est bien tant comme 2024. Ouais. Pour aller loyo pour les 31. Oui bien bah et yo maso ezali au mona wa intel wana o tamsu yumoko likambo akina makambo moko boye makambo ngo simbi pété, tu vois. Après c'est ça. Sinon c'est pas le moment quoi. C'est pas le moment le makambo ya 2023. Ouais, toi c'est le sango. Moi aussi un peu bilan exact. Tes bilan non nous t'es. Voilà, Bambote ezali quand même. Bambote. Ouais, au Zangate. Bon, on peut ça Bambote, pas Bamasta. Oh, c'est quoi Barozanga? Bamona rien. Titre, on a Vanga. Makambo eza bien. Bon, tozana Gobelisha. Na Suisse. Ouais. Kusolola Généré Lulendo, Gina Mateta, Umberto Dickens. Après, allez, Nabaki Nuguna, Nazana petite sœur Nanga, Matondo Yangala, Naba Master, Joseph Bileko, Vieux Galé, Ya Faustin Yanké. Raoul Bilala, Garçon philosophie, Roko Masala en direct de Canada. Alors, on peut s'asseoir grand salam na Francisco Antonio, grand vieux bal na Mushokoto, grand bal, dans l'album Oba Salawana, donc arrangé par Azulino. Naba moi nzembo musu to MBP na vie Boziana Luciana Nastino, donc on a pesi bango ka chance na album na bango ba osala quoi. Alligator vous avez machta. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, to comme na souka vraiment il y a émission na biso. Non, on sait abonné na vraiment bo adopter ko donc bo adopter bo s'abonner massivement et ça gratuitement. Donc abonnement na bino et ça la ouais. Et motiver na ki no lucraver sur actualité icône na biso artiste na biso, donc na ke nous ka actualité ya sika vraiment bo adopter ngai bo s'abonner massivement na bi ke bo yebi ngai yebi binoté mais bino bo yebi nga bo zala wana vraiment liboso à écran pour nous talangai pour nous landangai moi j'aime na bino wana salangai bien moi commentaire na bino wana salangai moi partage na bino wana salangai bien mais bon multiplier on les sous. Franchement, vraiment. Vous s'abonner. Ouais, Dembo Wemo. Je vous aime beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup. Et Gloria, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. C'est qu'on a remercié les bosso et belé. Merci parce qu'on peut faire attendre. On peut faire attendre vraiment tout Dembo Wemo. Ce n'est pas donné à tout le monde. Chroniqueurs et mandé fois. Donc somme. Ok, merci beaucoup. Pour comprendre la mienne, c'est la plateau à la Carabo. Donc tout est bon pour l'emballer. Merci beaucoup. À la prochaine.